na ba propos tenus avec na soko za Koraman, est-ce que vous avez vraiment les lois kolinga a baby sa carrière n'ende va passer bon chance ya komema bangulu na Zénith de Paris? Bon, moi je disais toujours que d'abord l'artiste et musicien na biso bazaka vraiment na bolingoté entre bango. Le lot malheur ya muninga et pas bangunia et pas bande konabiso ya bande konabango et commander bonheur na bango. Si muninga zolela bango bazo CP là ba beta maboko ba yo kango bien. To ki ba voice bimi et pas kakol que azotinde la Sankara bisie master na yo ya musicien lingaka mingi poto bimasa Sankara ami de France Fali ouais masa no côté la rano za na éviter que baza basala complot basali complot ba leso na cesse pour que to beta Zénith de parité. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous suivez. Vous captez votre chaîne Planète Nana et Fille, chaîne où vous divertir. Binongai et de la presse. Na benga kango chaîne moko boba benga kango anti-stress parce que yango nde long la kabino ba souci parce que non na libanda mboka mingi bozara soki musale ezate kayo ezate botika la trop isolé, trop de raisonnement. Yango Planète Nana et Fille ya na ba poste télévision na bino pour na ko divertir bino ko long la bino ba souci ko la bino ba stress. C'est toujours bel et bien votre humble chroniqueur au nom de R de la presse et bilobalba.com. Mbanga likola mbanga sénateur à polémique ministre Rakin. Ceux qui les lots apparaître devant vos postes téléviseurs, ils ont VT. Et de la presse, n'a pas notre secret. Il y a ceux qui apparaissent devant vos postes téléviseurs. Ils ont mingi. Ceux qui ont bimbo, on a invité mon artiste et musicien. Ceux qui ont mingi, ma rappelé n'a pas comédien. Ceux qui ont mingi, c'est qu'ils ont actualité, ils ont dominé et c'est un faux. Assez la analyse moko intelligente. Donc les lots et de la presse, ils ont côté, ils ont confort, tout est vraiment décortiqué. Sans plus tarder, je remercie d'abord les bons dieux pour la souffle de vie plutôt à travers l'homme de Dieu Condé Paul Dominique, Bobo Condé, Eli Condé et Lorette Condé. Pourquoi pas aussi à la patronne, maman Yabana, maman Boboto plutôt, mère nationale, il y a une mère nationale pour y aider ma maman moko sociale sur la bien, la mère des orphelins, maman Nana et fille depuis London et Bambote Noyangwana et pourquoi pas aussi à maman Rachel Salama et là je vois maman Sila Salama ou Bambote Nabino tout vous à la Gawana, lever ça me couple nécessaire, pourquoi pas aussi à Ornella Pimbo Mokonzi à livre sterling na Katia London. Là je vois aussi Soleil Katene depuis Paris Bambote Angoana, vous avez toujours ce côté branché, vous talandenge analyse et décortique mais et pas il y a de la presse et son confrère. Sans plus tarder, bonjour mon confrère. Bonjour à toi, mon confrère El Matador, autrement dit les aigles de la presse. Merci infiniment à tous nos abonnés qui nous suivent en ce moment, ainsi qu'à mes fans. Merci à toi, Olga Mpas, la fille à catalogue La Naturelle depuis Paris, Maman Farel Gigel, ainsi que Christine Chanel. Voilà, madame. Merci beaucoup à toi, la plus belle femme, Soleil Katende depuis Paris. Moi, c'est Miss Ongolo, Miss la. Swahili n'est pas comme les autres. Merci beaucoup. Voilà, merci aussi infiniment à toi mon frère que j'aime beaucoup, Mike Yumbo, garçon fraîcheur, garçon mignon, garçon beau gosse depuis Belgique et Angoana. Merci vraiment na union so soutenir RH Mukanzo Bobotika ngate bozananga toujours na moment passe to bisengo de près ou de loin. Je suis là avec vous. Donc merci beaucoup aussi à mon vieux Jancy depuis États-Unis, balobi pire vieux il y a petit naïe. Mobile et moto. Merci à toi. Donc, mes condoléances. On a présenté déjà la famille au père de maman, au père d'être cher. En tout cas, ils allaient vraiment passer ma casse. Maman Nabiso, tous les là ensemble, Nayo et Longo, mon vieux. Merci. Voilà, merci beaucoup. Mais santé, ça va bien pour nous avoir bonne santé, bonne activité, tout ça. Ouais, RH va bien, mais j'ai pas compris ces derniers temps. Santé dérangée vraiment est belle. Santé dérangée vraiment est belle. La souffrance à estomac, en plus ces autres dérangés vraiment ma casse ces derniers temps. Ouais, na obi maté, na za parler, mais sinon on va se battre là.
sinon nzambe azobatela nayebi ke estomac esengaka kolobaloba te mais eza cope na yo fo loba tozala biso na minti moko ya grave te mais tosaka mo analyse na mambo ezoleka nde naobaki tout à l'heure awa donc mambo etali annulation ya Zénith de Paris mambo etali clan wenge 4x4 ndenge ezalaki contre quartier latin mambo etali mpe bavoice oyo ebimi ya de artiste ya biso tomonaki Papi Kakol voice ebimi tomonaki mpe selo scram kotongoko feregola pa héritier wata ebimaki tolingi tomwa todécortique mwa moke moke mpo bandeko na biso baolanda biso mpo bayebi ke featuring audio oyo epesaka bamakambo ya bien tobetaka vrai awa tala kaka dans makambo vérité sur vérité puis topali 100% makambo voilà RH Mukanzu je pense que tolandaka biso vi na biso za YouTube tosalaka tosalaka toyebi nde batiaka baverni te tozayo ba aide maçon te comme na biso yango je pense que olandaki actualité mo eleki na YouTube tomonaki vi na biso Quadre Koraman alekaki na émission et pas ya pire vi na biso mpe kaka ya kati ya YouTube awa Frank Stemai alobi soki Zénith de Paris ezalaki annulé par rapport que Wera alingaka bakisa bangulu genre bato oyo batiaki na liste balekaki na oyo maison Schengen esengaki mais ndenge wana toyebi Wera so na mima deya bato ebele na bapropos teni ya vi na biso Quadre Koraman est-ce que Wera vraiment lelo akolinga abebisa carrière nde bapesi bango chance ya komema bangulu na Zénith de Paris? Bon, moi je disais toujours que d'abord l'artiste et musicien na biso bazaka vraiment na bolingoté entre bango lelo malheur ya muninga et pas bangunya et pas bandeko na biso ya bandeko na bango et commander bonheur na bango si muninga zolela bango bazo sepela ba obeta maboko ba yokango bien. Bon, bah, propos ya vie Kwada, on a encore temps en profondeur T parce que il est libre. Il est libre de faire tout ce qu'il veut, il est libre de kolobano sa ligne parce que tu as la démocratie. Hein? Mon côté à côté mais la moninga la vanille de ma beka to lobaka mutu afinga ndete. Mais les comment on peut pas sur les capes internet ba finga na ba. Dans vie Kwada azada mukolo. Ada mukolo et puis abanda carrière solo kala lelote. Bawera wana ta batelemina bawera wana boye ba génération morote donc icône pena ya mboka na biso mutatikala pena ki na ba musicien nyonso o aza pena to hotel ki to zela bon ba vieux nyonso basili ba vieux beaucoup baza soute wa tikala ndeti pena Kofi Olomide po papa bon yo bominyo kalongo te na bominyo kalongo te o ayoka na kwa sala ba makama nyo kalongo ayoka na te nyo kalongo ayoka na te ayoka na te mbula ni abeta Zénith to lobela likambaze mbula ni nyo kalongo abeta Zénith abeta mpe mbula mais olobelo moko les propos tenus et pas ya Venabiso à mukolo mais est-ce que na niveau to nde to ebeli antona ko linga ko bebisa chance pour babeti ba 11 ans babetaka babimata libanda te bazu occasion même bangulu kasi yango na utuluba awa ke mabe nanga ezaka bolamu ya bato mususu pour dire quoi donc shit to ko pimela les visas, il y a des gens au basipeli babeteli en maboko. Mais je ne crois pas, je ne pense pas aussi que non Weranso na ko bebi sa carrière solo na ye kapo na bangulu. Si amema déjà exaucé na gladina ma pata bakena da ba poto. Yo ils a intérêt na yango wana, mutu sa gagner vie pour la famille pour la liberté pour na bana na ye. Akoti jamais kotika ngo le bakeno nazo nombre ya bato ba qui disent na mata excédent pour na ke ba futa combien. On a gagné un bon foot avec combien? Ezaka ki mutema mabe bango moko na bango moko ne balingani te na ba diaspora na biso ya poto to yokaka ne bazali biso mo ba congolais to ko na poto to bani ko boma bande ko na biso. Yango esala ki keno Weranson lelo azanga visa azana visa te. Est-ce que Weranson azama taliboso ko lekisa to ko bato na nini bangulu ye Kofi Olomide pe ma bato ami bangulu na poto. J'ai un ami que je connais azana poto Kofi Mimaya kena na ndinga ba Kofi ba ko peyaka nango ezana ngo bongo. Eza bongo te bango to mi setu ba voyager ba kena na bato bangulu ba mima bango ba chance ba kena. Donc cela ne veut pas dire que ceux qui Wera a vu visa te eza par rapport à bangulu non. Wera il est intelligent.
malgré mais Azaka quand même un père responsable. Il raisonne avant de faire des choses. Donc, ok, jamais côté vie na carrière musicale na danger pour la bangulu moko boy. Non, ils en ont pour la bongo te. Ils ont qui muté mama b. Andeni wera zo beta lisu na Zénith ya tondi saka déjà. Abeta sous Zénith ya tondi saka déjà. Paraissait que na moment où bazo zélé tala ba fiche ndenge beta maka. Bato ba mi sombela déjà ba billet kala tout. J'espère que ça il y a que ça la scandale. Il y a des Michael Jackson à la mouki lisusu. Mais total la boy, tout la mukaboye, ba boy. Il y a des raisons. Pour ba boy. Ce que les lois te le dit que non, pour rançon, pour y peine en confie jusque là visa na yebimi na mte. Jusque là peine ba répondre na mte. Ce qui est arrivé que non yepé azuti lo ba maké yepé ataki bangulu na sima. Yeku ndeza na to tombola ngo akala te pour te récupérer ba soupçon. Toza toujours quand na ko bande ni singa dans la bande ni singa ka ya mambo Zénith yango. Je crois bien tout n'est qu'un effet que tout est à la map comme la biso yango. Tout qui va voice bini et pas kakol que à l'autre de la Sankara bisier master na yo ya musicien lingara mingi pour te bimasa Sankara ami de France Fali pour Fali ouais masa no côté la rano za na éviter que baza basala complot basali complot ba leso na cessé pour que to beta Zénith de parité à prévenir que atteindre ko na combat Fali na musicien au quadre ko na do tanga bon on basali complicité au ça que wera beta Zénith de parité abi loba les habits loba fallait azana na poto pour ake kopek sabat que non ba ake ko bisa ba diaspora que non wera so na beta nimte fallait azamu te na poto azamu mutu aza nani artiste oyo ayebani o que mokili mobimba monde entier lelo batala kaiso batali musique na ye mais azana pouvoir wana te na komboyi ça que non Weranson a que le kobeta na Zénith te Fali c'est mon vieux à moi que j'aime beaucoup azam musicien préféré na ngana lingaka donc azane non na kotala na Fali boye azana na molima ko kanga batu te pourquoi le banini azaka na besoin asala featuring na mutu nyonso ceux qui aussi sentir d'accord aussi sentir libre pour y avoir ça la nini à boyate pour dire que après ça mutu nyonso chant koloba eza azana pouvoir wana te ya ko intercaler pour azala na mutu ma bena bande côté alinga ke loko ya sali mutu pe asala alekaye au moins na monde musique hein ata na monde na biso donc ce no sala loko no linga te mutu alekanga na linga pe mutu mo basa loko mo balekanga pour nga na obeta pe donc to za deti na polémique adversaire na moko boy azala c'est que Fali a uti ko beta dernièrement na poto awa malgré beti ezalaki na ko arena ezalaki plutôt pas les kende zonga ba telemela ki epeka ka c'était comme ça mais Dieu bon et que ça la que non asanini a beta parce que aza combattant abundaka aza donc soko pimelier donc na ba linga ba longa poto bazonga na bango Congo fallait a beta te donc ezana ba makamna ba guerre d'esprit na bango bazana ngo entre bango moko ba musicien na ba diaspora mais to moni nana bodu balobi nani papi kakol azabi loba azabi loba po akenda Zénith kala akenda poto kala sikoyo ba vertige wana et penser que non toko kende lisu pour la deuxième toko kende lisu pour la sixième fois ngeza la cinquième fois na biso mais nde ba bande ko kanela ngo et simbité yango et sali sur ménage wana pour na alo ba bilo ko bongo ay bosa na ke ba voice tambo na fille